et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso simanango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement eza pena trop te olia pena ya bien za susu bakota Paris te kolia eza moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama eza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant eza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman ewaka quoi serre ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kirdaté a besoin kirdaté tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc n'allez bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyon sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien me bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, Ngama Katka na Olamba. Pas serre na biso Jeannette ewaka babi kolia kitoko makaya oh my angwanete nga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta ba tata suka donc vraiment kolia kitoko komela kitoko baboye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre ewaka simbigwa dans les bons. Kamata semote manangaye Nongora ngaba ngani seboli Koko ande Ni
Est-ce que ça la raconte? Et ça la raconte quand tu fais le faire, il y a un autre moment de mettre les gars. Il y a que ça là comme ça. On a maïs, ça fait le chico. Papa n'a pas mon sousou, papa n'a jamais. Fakisa n'a pas eu, ça y dit. Il dit le kélo, il a créé un papa n'a jamais. On n'a pas mon sousou. Donc il a agi le lébicano. Ça y est, il va y alors semaine prochaine dans aussi sa studio depuis décembre nous allons la marché donc on est dans des feuilles à Eyoma ah ouais ah Oh,
Oh,
aibebi yo aikufi yo babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te aibebi yo aikufi yo mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela